balobaka lokuta eyaka na ascenseur kasi vérité eyaka na escalier pe ekomi tolobaka yango chaque fois awa pe tolobaka yango ba miracle mususu obomonaka ce n'est pas n'importe qui sera leki na télévision abandi koloba ngai prophète ngai apôtre apesi pe prophétie est-ce que ba prophétie nyonso tout ezalaka ya nzambe to ezalaka ya nzambe te ndenge biso na radio lokole to fuinaka partenaire sa to sikaka tato ke na ko fuine ko mona makambo zali koleka tala te ko découvrir ya nzoka ba pasteur ebele basala kombo wana bakendaka kozwa bakisi na bakongo ya na luozi epa ya nkumu mbuta ba pasteur ebele ba yaka ti kuna na mbetenge bili na zuka bisa to kutaki mbetenge yo moko no uti na mbetenge bakoko no banani kakaza ku banani zikakaza ngeita kuntala saka kunani wauza kusemisi na koko mbetenge mitala keba so bakampata kake Nkumumbuta apandi mpoke lelo boyoka ba vérité oyo kobima awa na yebeke na miti oyo ba pasteur ba na Kinshasa na Congo mimba muteme zo betaka dukudu ya tokotanga ba kombo na bino liste kobima awa oyeba soki bozali basali ya nzambe ya solo to ya kadia mpemba. Différence entre Kumu, différence entre Mbuta ya Kinganga, différence entre maître spirituel ou bien pouvoir ancestral. Pasteur a la capacité, soit disant un pasteur à l'équipe de la télé a fait sa batumbo, a la capacité. Pasteur a joué makambo, pas nangai, bien pas nabiso. Par rapport à sa marteau électronique, qu'est-ce que veut dire marteau électronique? Moutoumoni aussi bien dans le boko, a 15 kg, 20 kg, 70 kg, fait marteau à 250 kg. C'est ça qu'on appelle le marteau électrique en pouvoir ancestral. Nkumu olobi eloko moko ya motu a olobi ba pasteur bazaka kabato bazana ba 15 kg mais okopesa ye marteau ya 250 kg a komba yango te donc ba pasteur ba utaka Kinshasa partout ba ekozwa to ba ekozwa pouvoir qui c'est pas na yo na mboka na luozu kuna ezaka ndenge nini. OK, nazozo la question wana po question tuna kinga yango olobi entre bino bankumu be entre bino ba chef spirituel entre bino bambuta na ba pasteur capacité nini ezawa na lobi pasteur moko azana capacité ya nganga azalaka te po pasteur azo sala commerce lelo mutu mususu apesiye donc akabile loko menda mutu ango azana mutuka te asombi le pasteur mutuka par rapport bozo benga ke batu bazo sala kisi bazo skoke batu non lelo mutu musu ake kopesa mabonze 2000 francs 3000 francs un pasteur azongisi etant ko za musala nzambe te pasteur nyonso azwa kozwa makam par rapport ya pouvoir ancestral o ezake ya kopesa ye marteau ya 200 kg lelo pasteur azo pesa interview be pasteur azo ya mutu asimbi kilo wana ngo kokoisa mutu akozwa kisi ko kopesa détail ya koyeba eloko nini mutu wana soit disant makambo na zana c'est ça bazwa ka marteau électronique o ezaki ezana charge pour soka simbe na mutu okweya c'est ça. Oh donc nek ba pasteur ba simba ba kweya wa ezalaka marteau électronique ezalaka marteau to pesa par rapport ya puissance ancestrale na kotondi sa fulu ya batu. OK, siko expliquer biso fulu wana batu batondaka na église na ba campagne na ba stade basalaka méthode basalaka nini ba batonda ndengwa moi mystique salaka ndenge. OK, est-ce que ningi to botembo to va no bi nombre o ezana deuxième monde na cimetière soko tel ba cimetière no ezaka plein population cimetière l'équipe population oyo eza libanda c'est ça okomona mutu chaque na journée simple asala ka plainte mais heure to comme la journée ya dimanche akiko louer ba kite ko sani pour par rapport à celui déjà code o ya lobby dimanche par rapport ya maloba attirante o ya lobby ba tu pe ba salika ko wana ya ningi ko ba pasteur oyo ya minene to yebi wana na Congo démocratique ba nani nde basi ba ya para yo ko pesa bango makambo la pesa ki pasteur boy non pasteur akoya na code directement aye direct ko luka eloko azoluka est-ce que so monando kina moya zo pombo. Ah mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokoyema yanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoye télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio Lokoye masolo epai wapi tokutanaka mpona kosolola makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso bato ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke tokutani awa mpona kosolola ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso ya tokosola mingi awa parce que bandeko se plaindre belé pasteur ekosenga biso mbongo pasteur na pesi mbongo asambeli mpona ngai te pasteur banda lobaka miracle miracle komona ate mosusu mpo bayekokumisa pasteur bayekopesa yango prophétie estce bayesaki bino prophétie nde ezali délivrance ata badelivre yaya otikaka motu na yo mpo nani adelivre yo otikaka motu na yo mpo nani asambela mpo na yo tala lela boye sango ebimi vérité et na escalier et puis ekomi nkumu mbuta manzambi teyo ye azali bongo na benga na chef coutumier guérisseur tonganga na ebité alingbi andimi koleka na radio Lokoye pour a dévoiler certains pasteurs oyo bayaka bongo yaya kozwa kisi pa na ilelo mite baye ko bebulaka yaya tokotanga bakombo ya pasteur oyo bakenda kozwa kisi na ba Kongo na luozi awa elongo na na ebité na benga nani mosali na kadia mpemba to mosali ba coutumier to chef coutumier na ebité bino mobokolo ba papa Fisto obandi ko yamba batu bona émission oui ezali radio Lokoye tout ça ba différent partout nyo surtout pona kotalisa bino pona kopede bino est-ce que vous comprendre to ko yamba pona bino nkumu mbuta manzambi teyo ye azali bongo mutu ya village mongolungwana voilà na luozi na Congo central ye kutu il paraît à pesa qui peut prophétie que Vital Kamerhe a kobima bongo président du parlement avant même kutu basala ba préliminaire to ko yamba pona bino sika benkumu to sol makambo surtout na makambo imboka ndeko kende ba pasteur tout le monde qui va monter avant coup d'état va passer sur prophétie makambo ya mboko coup d'état kozala kaka après coup d'état babandi koloba lokola après bango banganga ba chef coutumier ba pesa ta prophétie moko te babandi koloba ya to kosolo makambo nyonso tout na nkumu mbuta a expliquer parce que boyoka ba vérité ba pasteur epa na ye bolanda biso tokoyamba pona bino nkumu mfumu mbuta manzambi teyo ye azali bongo quelque part na luozi a expliqué biso ye azali nani ponga imoke pesinga mutu koswa boyoka ba vérité oyo kobima awa na yebeke na miti oyo ba pasteur ba na Kinshasa na Congo mbimba muteme zo betaka dukudu ya tokotanga ba kombo na bino a liste kobima awa oyeba soki bozali basali ya nzambe ya solo to ya kadia mpemba mbote na yo nkumu to mfumu mbuta matondo ntomlanda ndinga ya onto mukimfumuka onto mu tata beto tata simokimbangu mono katika mbuta nkumu oyo nakopesa detail na Kikongo nakopesa detail na Lingala pona kopesa bayano mususu bazana mboka ya musika ngai katika mbuta manzambi teyo yani bavana ndwenga ikintwani sunuka mambu yendia tusula mambu na sapi mama lamu na ngolu oya tata nzambe oya za likolo pona par rapport ya monde pouvoir ancestral ya kopesa ya nonyoso ya mboka difficulté nyonso ya mutu nabo ya nonyoso nabo biki sulu nyonso naza malamu pozinga en direct ya mongolungwala luozi na ko répondre bino radio Lokoye voilà fumu mbuta ozana mongoluwanga na luozi na village na mona village yebisa biso to moine bandeli na yo otangombo ya tata Simoki Mbangu mvuluzi Kimbangu yo ozali nani ozali envoyé ya Simoki Mbangu ozali nganga ozali ndoki ozali mosali na nzambe to ozali nani merci nakopesa ya nyonso na bandeko nyonso o bazolanda na monde entier radio eza télévision te tozo solola katika mambo oyo nyonso asala kati na eloko oyo ezosala ye pasi aza na lien familial nakomeka kopesa ya nyonso kati na bino katika na sala ka pouvoir ancestral kioko kinaki kinganga kioko kinaki kimbuta ngati sunu ya famille nazo sala eloko nyonso kati mutu oyo azana difficulté azana problème ya finance oyo malade sali mbula na mbula zo mi solution te lelo komona ndeko mususu ya mobile be ya mwasi
akende que soit disant pour pasteur asali 2 ans 3 ans 4 ans mais azwaka eyano oyo moko te à cause na rendement ya malamu mais pasteur azotonga bandako azotonga ba immeuble ye soit disant akende kuna kene lukaka mabota soit disant kene lukaka place faso lobiko azwaka lobiko te mbuta manzambi yani bavene ngangu yendoenga mulanda nsamu wa wonzo mukwena mulumvukulusi tatu wa beto simo kimbangu yani wakala mvulusi wa beto bakongo yani wakile landa nzila ya wonzo yendoenga ya wonzo yensamu wa wonzo katika mbuta manzambi katika nganga yo itabakisa mambo kinganga tokopesa ngo na deposition ya kinganga ya buzoba na kinganga ya mayele lelo komona mabe ya nganga ok soit disant 3 mois 6 mois à l'hôpital vous avez sollicité ok na l'église vous avez sollicité ngana pesi yo sollicité mabe kinganga zakani des fois kinganga ezani tuna mutu avantage na désavantage il y a des ndeko mususu papa lokole na famille na bango basimba kata likasa te mais erolingi rendre service faut na ba lien privé que veut dire ba lien privé il y a ko ça de ça libota no sur la famille mais osana lien na yo ya pembeni par rapport au qui ne peut que ça là donc quelque part na bo félina ok na bo pito remboursement ya batu mususu mona kate aza baba aza koka aza avec nous autres familles mona ngozo utiliser par rapport sans sacrifice. OK, merci. OK, yo tout le monde on a vite compris que vous allez chef spirituel bon nabino naba pasteur na lingina absolument différence wana entre bino na ba pasteur bozaka ndenge moko to boza différent ya moto kota na lo mo pona nini to mona ka mingi ba pasteur to pe bino ba chef spirituel bo pesa ka biso prophétie ya mboka te o jour intel mboka osala boy mboka osala bino ba prophétie sala ya bato baza na mbongo sika boy coup d'état uti ko leka na Congo awa to ka kiata chef spirituel moko te alobaki yango ata pasteur moko te alobaki yango sika wa pona nini ndengo wana nzamba sala saka bino ka ba kote batu ya mbongo pesa biso moi lecture na yo sur makambo eleki na Congo coup d'état et nyo surtout zalaki ya solo to ya lokuta et puis qu'est-ce qui va se passer après makambo no surtout balaki sioni. Merci papa, je n'ai pas de sagesse d'intelligence aux amis na ko répondre pour le monde entier ils attentifs ya kolanda émission de ça là bosinga en direct. OK, merci. Différence entre Kumu, différence entre Mbuta ya Kinganga, différence entre maître spirituel ou bien pouvoir ancestral. Pasteur a une capacité, soit disant un pasteur à l'équipe de la télé a zopé sabatumbo, a une capacité. Pasteur a zoué makambo, pas na ngai, bien pas na biso. Par rapport à coupé sabango marteau électronique, qu'est-ce que veut dire marteau électronique? Moutoumoni aussi bien dans le boko, a 15 kg, 20 kg, 70 kg, c'est marteau à 250 kg. C'est ça qu'on appelle le marteau électrique en pouvoir ancestral. Mutakoyi ogoye bakati ya le pasteur a na capacité oyo ngai naza nango te nako pesa pasteur moko na yana oyo azana spiritualité oyo azana busolo ezaka pasteur konde par rapport ya pouvoir oyo ancestral oyo azana ngo mais pasteur moko azana capacité ya pouvoir ancestral na kumu katika mono nganga malade sali 2 ans na songo solution na 3 jours ozana problème ya si tout ce qui ne connaît pas a mis problème ya o etanga mindeti ya diabète jakana des sortes de diabète type A na type B par rapport à absence ya pancréas et là on a compris ça et il y a une réponse tout ninga magamba coup d'état ya mboka lelo ba janyo sa sécurité ba continuation ba fongoli misu ya kolanda côté uti na côté zongi lelo mutunyo sa tabatindi aya ko sala coup d'état na mukonzi ya mboka et kotika koleka te keleka sa ba milliardaire batindi aende kotika mutolo na na Congo botika mukonzi ya mboka azona ba norme ndako moko te oyo ndeko journaliste tonga maka mukolo moko batu bakoti ako sala pouvoir oyi fumu wa beto nzambi apesi pouvoir ya kosala mais akokende teke makila na etanga batu baya koboma ye eza impossible donc soki mutu batindi yo oya kosala coup d'état na Congo yebaka yango oyende komitika komikunda na mutolo na yo etikala yango omoni ke mutu nyonso akokoka kozwa eyano te ya mokonzi ya mboka ke lelo mutu wana ilala na mabele na banza bomoni mboka ninga zokumba yango tozalaki na problème ya maternité tozalaki na problème ya makambo ya enseignement mais au fur et à mesure tozozwa ba solution muke na kopesa bino liyano mingi
ya numéro po lokole azala mingi na mutumusité plus 243 98 17 013 soki ozwinga tobenga na numéro mosusu plus 243 89 44 54 885 par rapport à division ya réseau bisika nazali. En tout cas ndeko journaliste na yoki na question na base na répondre yo sili ka monsieur ezali nkumu olobi eloko moko ya motu a olobi ba pasteur bazaka ka bato bazana ba 15 kg mais okopesa ye marteau ya 250 kg a komba yango te. Donc ba pasteur ba utaka Kinshasa partout ba ekozwa to ba ekozwa pouvoir qui c'est pas na yo na mboka na luozo kuna ezaka ndenge nini? OK. Nazozonge la question wana po question tuna kinga yango olobi entre bino bankumu be entre bino ba chef spirituel entre bino bambuta na ba pasteur capacité nini ezawa na lobi pasteur moko azana capacité ya nganga azalaka te po pasteur azosala commerce lelo mutu mususu apesiye donc akabile loko menda mutu angwa na mutuka te asombi le pasteur mutuka par rapport bozo benake batu bazo sala kisi bazo skoke batu non lelo mutu mususu ko pesa mabonze 2000 francs 3000 francs un pasteur azongisi etant ko za musala nzambe te pasteur nyoso azwa ko zwa makam par rapport ya pouvoir ancestral o ezake ya ko pesa ye marteau ya 200 kg lelo pasteur azo pesa interview be pasteur azo ya mutu asimbi kilo wana ngo ko isa mutu akozwa kisi ko pesa détail ya koyeba eloko nini mutu wana soit disant makambo na zana c'est ça bazwa ka marteau électronique o ezaki ezana charge pour soka simbe na mutu okweya c'est ça. Oh donc nek ba pasteur ba simba ba okweya wa ezaka marteau électronique ezalaka marteau to pesa par rapport ya puissance ancestrale o ezaki ezana condition nango et on interprète azalaka na mwa liloba ya koloba okomona pasteur na pochette ya pembe okomona pasteur na mulangi ya mal c'est ça biloko o utilisation ya code par rapport ya ancestral ya kozwa image ya batu na kotondisa fulu ya batu. OK siko expliquer biso fulu wana batu batondaka na l'église na ba campagne na ba stade basalaka méthode basalaka nini po batonda ndengwa moi mystique salaka ndenge. OK. Est-ce que nengi to botembo to va nebi nombre o ezana deuxième monde na cimetière soko tel ba cimetière nous ezaka plein population cimetière l'équipe population oyo eza libanda c'est ça okomona mutu chaque na journée simple asala ka plein te mais heure to comme na journée ya dimanche akiko louer ba kite ko sani par rapport à déjà code o ya lobby dimanche par rapport ya maloba attirante o ya lobby ba tu peux ba salika o wana ya nini kolo fulu yangwana to comprendre yote ezana biso clair to comprendre te. Nazongeli soso eyano mbala mibali otuninga makambo ya population ya pasteur eza topesa ka pouvoir na code nombre ya bato bazana mokili na nombre eza na cimetière nombre ya cimetière elekebili et topesa loka deuxième monde okozala na code nango okozala na pochette ya pembe okozala na mulanga mai c'est ça et comme liboso na église oza pe na interprète oyaza en lien directement oazaka sala kataché kaka na pasteur okozwa code pona ko sala population eza biloko ko pesa. Donc batu oyo batondaki na stade na concert ou tiko leka dimanche awazalaki batu normal te batu bakufa tokozongela kolobe yano pouvoir te veut dire pouvoir ancestral eloko oyo eza na molimo bien eloko ezo mona te eza invisible c'est ça yangwana. nkumu mbute oza muta ba code ozopasa biso mutu ko swa mona comprendre te ba na baboy ba pasteur oyo ya minene to yebi wana na Congo démocratique ba nani nde basi ba ya para yo ko pesa bango makambo. Merci ndeko lokole na question tuni soko moni ndeko lelo aleki na tela zo bana simba ka pasteur intel na pesa pasteur intel azana capacité ya kisite po lelo yo nanga soki to lie mutu to kwa kobeta lisolo nte pour ça pour eza secret d'état c'est ça par rapport ya capacité mutu soki aleki na télé na pesa ki pasteur boy non pasteur akoya na code directement aye direct ko luka eloko zo luka mais soko bandi ko loba o dévoyer ozo sala soki kisite est-ce que so mona ndoki na moya zo pombo makambo do pesa ngai mutu ko so bon soki biso to tangele ba kombo a pasteur yo confirmer biso do ba pasteur nyo so minene o to yebi ara bazana makambo eloko na koyebisa ndeko lokole à partir de lo zalaka na connaissance na sagesse ya koyeba likambo wana na monde ancestral na vie oyo tozo mener na toza na biso nyonso na allô
faut cause na stable, faut cause na encadrer, cause na protéger, faut na monde de pouvoir ancestral. Donc et loko moko eza libanda pouvoir eza la gate pour pouvoir eza bukoko et kioko kima kia fidi loko beto kaiza munandwenga mulanda nsamu wa wonzo mumanisa kimpitu kilukia wonzo. OK. Mais nkumu mbuta moni bozo pesa biso confusion yo ozo saela kinganga mais ozo kotanga kombo ya mvuluzi kimbangu. Est-ce que mvuluzi kimbangu azalaki nganga to mvuluzi kimbangu abana yiko sala makambo na kombo ya Yesu Kristo? Mvuluzi kimbangu azalaki mobiki sabiso bayindo abandaki ko sala miracle comme un prophète. Oyo miracle abandaki ko sala. C'est ça toujours to kolobango na terme o batu balobaki nganga car ma to ko boya ngote po eloko zana difficulté ozula ngo solution. C'est ça. Ah. Donc nganga pe akoki kopesa prophétie. Kimbangu akele nganga yankisi azalaki nganga ya nzambe nganga yankisi. C'est ça. Est-ce que nganga pe akoki kopesa prophétie? To ba yeb sabiston ba prophétie o ba pasteur o no prophète kingani apesi prophétie o prophète kingani ba pesa ba prophétie wana nyonso za rea solo to rea lokuta. Ba prophétie ya ba pasteur c'est archi faux. Awe lobaki nini élection ko salate ko sala boyete to moni boy est-ce que élection salati ba changer ki malobi ba changer pasteur azana capacité wana te pasteur parce que ça la commerce par rapport il y a ko sala stable na vie na ye lelo mutu azana problème azana besoin ya mbongo na monde en pouvoir ancestral et loko za simple na biso ezala ka mbongo po mbongo za pe yanga ite soki mbongo ezalaki yanga mais naza milliardaire mais par rapport ya corps de l'autre zana bambongo musu na bamiami de l'autre musu ministre musu asali manka mais azata na ndako ya valeur te manka ba millions c'est ça pour mbongo musu c'est réserve et revendu ne ko sala 10 ans 20 ans 30 ans réserve on ici mamagati la banque centrale mbana miami o ça que par rapport ya ko servir likambo ya mbongo ezalaka 3 jours 4 jours te pour mbongo ezalaka yanga ite mais kutana na lien pour y a des familles mususu et ça la makati biloko wana koloba na ko sala eza ba chose différent na kopesa ba ndeko chance bazalaka na boke kisi erzolinga kozwa kisi foko kine na ba norme précis kisi nanga nazozo mabe nango eza nini avantage nango eza nini désavantage nango eza nini lelo na famille ovandi mbongo ya kisi okozwa ngo vie ozalaki na noko azalaki na mbongo betata mwasi ozobenga nga imbuta nazana besoin mbongo $100 $200 osimba te na kopesa mbongo nini bozalaka quand même na connaissance tozwaka na lien mutu musu na famille okomona akanga famille mobimba mutu moya kwa kozwa mbongo ezate par rapport nini yakanga famille mais soka yoki makambo ebembe azwi mbongo abimisi bozana problème ya code ya kyoko kima kya banka kabasisa na ebite soko yebi code ya na biso ba Congo code ya ba Congo oui ezaki ndokiti allo oyebi code ezaki ndokiti Kodia oeza eloko batika na famille bomengo eza soki boza na kodia na bino na famille tozaka na kodia moko boye mais kodia ngo elakisaka bimisaka so mbongo te po fo ba désinfecter yango ba désinfecter yango ba protéger yango ekomi ko bimisa mbongo po lelo komona boza na kodia na famille wana ke ko bota morne wana kuna sala accident wana kuna sali bo mwana bota maki normal ozwa mi problème ya mwana oyo babengaka mongol mwana botamaki normal azoni atate tout ndo na difficulté na ko salisa yo lelo to sana problème moko oyo zo sala biso passe to pesa chance na banzo tout ninga question comment c'est possible na utaki ko landa yo na chaîne moko après 2 semaines au lobaki ke bazo nommer l'excellence tel comme président ensemble par rapport à la vision à ko sala musala lelo soki to vandi kaka to landa ke foza la congolais foza la boye fozong sabu wana to kotambusa mboka malamu mupaya pe aye abongisi mboka mwana mboka pe aye abongisi mboka toza la biso nyonso elongo mokonzi ya mboka azana ba norme ko azana mao ya peuple nyonso toza na malamu toza na rendement esika kotika mboka na manda nyonso ya kosala okomona changement nyonso oya koya akozala so na difficulté makasi te par rapport oya kuti na libulu ndenge ezalaki. OK. Ok, nkumu mbuta yebisa bisa sika boye batu ebele bazana ba problème bakenda pa ba minganga esimba te bakenda pa ba docteur ba simba te pasteur yo ba maladie nini oyo ndenge ne kota la boye soko za concerné to ba kanini de comme ça simba kisi alinga tika na ye de comme ça tala malade sila kate alidoki azoye bate ba suki ba kosala ndenge nini sikawa yo obikisaka nini au juste
Merci ndeko lokole pona kopesa eyano. Lelo kobenga nkumu mbuta manzambi ezate ke popesa ngai kaka mbongo. Non. Lelo kotuna likampo mona capacité nanga okobenga nga obombi makambo mususu ozo salo passe na kopesa ngo détail. Lelo koza na problème na famille. Ok musala. Aninga bazui bango yozi bango toza na problème ya mwasi. Atoza na Belgique, atoza na France, atoza na Canada, atoza na Suisse. Par rapport ya ni basi bapesa bango ki autorités erolingi mwasi na kotino na ba norme oyo yo lingi mwasi yango ya kosala. Lelo zo vanda na mwasi mutu muso aza pembeni entre locataire be boza appartement moko azo envier sous mwasi na ko vegle mwasi oyo zaki yo moko kaka mutu na mwasi tinzambe oyo abengisi na terre liwa kisi oyo yo kaka ya kopesa pesa nga mwana pesa nga tata mwasi kisi ya kara toza ndengi tozo bota mani tozo kufa ndengi pe kisi zo développer. Lelo za na problème lupangu moko eteka makate koza na poto lupangu na otika na Congo eteka makate na bute comme terrain à balle et comme cimetière. Lelo batu bakoya ba presser lobi batu wana bakei eza déjà milimo oya mabe bazolinga yo kufa po bango batika na koteka lupangu na sima ozami problème ya hernie ate komi egi yebisanga yana ya hernie wana atozwila ngonzela mabe. Lelo ozana kisi moko ozwa soit déjà pas moto condition wana ça le copasse mais et produit wa kayombo na ko changer yo condition modalité. Lelo batu musoso mona za mwana mobali mais a réglaka des conditions si tu vas à Londres vous avez très attention na ko changer bino modalité musoso mutu aza mobali mais a réglaka yango ndeko lokole mutu nyonso afongola matoi ero ngo ozwanga mamero ezami bali pour côté nazali soko zinga na Orange zinga na RTL plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Ozana problème na ndako ozovanda kinga te oyo eza malade mobimba bofongola matoi ya koyoka erozimbo mbongo evandi na maboko soki mbongo esili makanisi ya malamu ezongi wana tobengaka ngo nladi neti maboko batobola donc mbongo bazoutiliza ngo na misu mususu ozalaki na mbongo esili ozwi fani nasomba lupango ezalaka deja malade nakotalisa yo oza na besoin ya finance na kosungosala ba ONG oza na besoin mbongo ya kisi ozwi mbongo ya kisi tokobenga ngo mbongo ya kisi po eza na motoki te oke kopesa badona baorphelina opesi baveve bababa bakoka bango nde ozozwa milimo wana ozoutilize sans sacrifice. Lelo komona mutu musaki kopesa 5 sacs pa mon orphelinat mais 10 cartons ya huile 20 bidons ya loso combien de sacs mais komona peu 1 mois 2 mois ayo kopesa 2 containers. C'est ça pouvoir ancestral sacrifice za la basouté balingi na tielo mwasi na ba condition yo lingi mobali na yo pe olingi na tielo na ba condition oyo moso lingi na tielo yo mais to lelo nazo pesa bandeko bino bana basi bozala na bokebi mingi nganga moko te prophète moko te mbuta moko te akokolongolaka yo bilamba par rapport à sokolo kutana mibala malamu c'est faux soko lingo mona expérience ya mbuta manzambi na kosalelo musala olingi okutana na mibali ya malamu oza na problème oza na besoin de servir mboka mais mutu ozo remplacer na poste okomona okota na bureau na ye amine déjà na kopesa yo antipoison eza solide par rapport oza na vision ya kosalisa mboka ya kosunga bato lelo tozoperdre bato mayele par rapport au modèle ya poison ekoma musika mais contacter na kokita sur place oza na besoin nango sur place na koya oza pe na besoin distance na kosalela yo oza na besoin po ya bisika na eza na kosalela kosala donc ndeko nyonso tozopesa chance na banze lelo bozolobaka Congo central yango eza na makambo ebele Congo central oui Congo central yango ebatiza Congo donc c'est ça. C'est ya munene pona kolemba neloko na lobi te ngala za super ya bato nyonso mais bo pesa chance biso tozosala directement sirène ya mai tozana ebalo ekauka te ok ndeko loko est-ce que yo soki mutu aza na maladie oyo etungisaka bato ya sida yo kobikisa moto ya sida? Merci pour les yandoana sida eza maladie mibale ya sida ya butu ezali na sida pe oyo zwili na nzela mibale ezali lelo ndeko mosa kobeta 3 mois 6 ans ina ne maladie mona na gate na komoni so malade soki eza sida oyo zwaki na mokulu te na osili so yango c'est ça. Voilà tozomona mutu moko mukusa zo baluka wana mutu wana mukusa azali nani? Ye wana za serviteur na nkati ka mbaka kisimbi ya mai ya za kisimbi ya mai ye mutazalaka le devant ya botinda place misale za kezo sala bokakatana ki na simbi pika maza kibokuluanga neti mbaka mpikime
c'est ça kisimbe la gisinini donc mukuse wana sana makambo nyonso ya mai kisimbe la gisinini kisimbe ya mai ndenini expliquez ça brièvement kisimbe ningola comme sirène mutu ya mai est-ce que muta normal azala ndenge yaza yaza pouvoir ancestral yangwana donc poto lemba na likambo oyo atande kwa kokaki en na kosala yango olingi o maintenir poste ya musala ti yo moko ndimi ozwi ozwa nini ya suka oyo gratification ya suka dosengi démission donc na capacité ya musala na konomé na poste oyo lingi oto sinene mikanda accord ye wana za kisimbi aza mutu a vivre na mai donc eloko nyonso soki toza na capacité quelque soit malade yango batia na mai babwaka na moto batia na moki kina kisimbi kibokulwanga ndeti na terme na biso tobengaka mbaka pikime. Voilà, nkumu tokomi na biso na suka ya entretien na biso eloko nyo sala ngo ya kobakisa oyo olobi awate. OK, na pesi ba bandeko chance. Delo mutu muso alobi banganga baloba kaka boy nakala banganga bango moko mutu banaki koluka ngasino nazalaki na monde ya eternité via kolela ya batu lelo ndeko muso na poto atindeli yombongo sale musala ndeko zimbongo wana olie musala ekoma na escroquerie na lukuta opesa chance ya koyeba ko arranger na koyeba kotambusa nyonso lepi oyo nyonso alingi asala expérience ya kotikala na Congo ata baza 10,000 batu fo basala coup d'état ya kobebisa Congo bia kolongola mokonza mboka oyo biso oyo aza na souci ya peuple congolais ota la vision oyo ya deuxième mandat oyo kosala mabo monaki na bino dans 2 semaines okozwa mokonzi ensemble mususu yango ni salami via compétence na capacité ya musala. Merci ndeko lokolo. Voilà donc on rappelle que Nkumu bino pena bozali na fin fond ya village na Luozu kuna osana village comment est-ce que boni radio lokolo kuna radio lokolo eta na matina village kuna oui même village na nkaka wa beto mwanda ntemi bisika zali azalampe. Voilà, je crois il est parti. Nous, ça nous fait un grand plaisir parce que télévision Nabino, chaîne Nabino Radio Lokole, Talatina, fin fond, Ndeko Oyon Kumumbuta, Azalibongo, na village. Voilà, voilà, c'est lui qui nous rappelle encore. Voilà, voilà. Obane Koloba, oui, allez-y. Allô, oui, allez-y. Allez-y, oui. Ramone Kati. Loba. Oh, ok. Dans même village Mongolongwala, kuna na fleuve, katika même village Nankaka wa Beto Mwanda wa Ntemi, ya ni wafui di tovene chance kenda fulu, sur le mona pe kimoyo, sur le mona pe kimbaku sulu. Oyo nyonso alingi komeka ko détruire Congo, ayeko kundane mutolo na awo. Na bana na prometa kibino mokonzi ya mboka akotaki na makambo wana te batu bakena primaire moni vision ya bakoko ya ngwana président Vital Kamerhe ye wana président assemblée aye na changement mutu nyonso akosepela oyo bakoko batinda bana na place kuna. Merci. Yebisa biso kuna radio lokole na village kuna ezotala magitoko radio lokole tina village bona ndabiso. Allo bozona na radio lokole tina village kuna Bozwinga na village Mongolongwala, même village na Nkaka Beto Mwana Ntemi. Bozwinga en direct na CPI na capacité ya radio na bino ma meza compétence na expérience ya musala yango na pese ya ndeko nyonso azala décourager te ozana musala oyo ndeko alembana bokila mbuta manzambi si akosalila kisalu si kienda muna ba norme indwenga ya wonzo plus 243 89 44 54 885 plus 243 98 17 17 013 na pesi bino chance ou a problème via mon capacité à benganga ozami problème ya diabète kozwana no bensiline te o benganga na koyeba ko neutraliser ngo directement ozana problème malade mona na gate ozana paralysie ozana sinusite na tilo mosi na ba norme lupango moko teka makate ozana besoin ko maintenir poste ya musala ozana besoin ya promotion ozana besoin un petit poison par rapport à rendre batu ba service ya malamu soki total la plus tard batu bozana ba vision bozo umela te tozali pona bakoko ba pesi biso le devant ya ko bonde la bino ya ko encadrer bino. Merci.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est par ça que nous bouclons cette émission. Je crois, Bolandi Nkumu, il a expliqué la Radio Locale. Nous recevons tout le monde. C'est une chaîne commerciale. Ce qui est tout ce qui est Moutalobi, ça n'engage que Ye Moko. Ou on a besoin de Benga Nkumu, numéro na Ye, Ezaliwana a Benga Nkumu, pas de soucis. Quant à nous, nous vous disons au revoir. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Locale Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo.